lelo ezali deuxième jour Seigneur Jésus aza nyonso bato okufa. Profete moko te akufa na Bible oyo asakolama avant. Moïse azalaki na prophétie mais aprofesaki te ke problème ya Samuel aprofesaki te problème ya baeli toujours prophète moko kaka Nzambe aprofetizaki lepona baprofete nyonso ezali Jésus. Lelo okufa nyonso Seigneur Jésus asalaki ezalaki hasard te. Landa chapitre 1 Pierre chapitre 3 1 Pierre chapitre 3 verset 18. Landa chapitre Bible toza na kati ya Bible oyeba ke prophète moko te akufa moko te ya bato na se ya bato okufa deuxième jour lelo Seigneur Jésus azoteya bato oyo baza na se kokufa. 1 Pierre chapitre 3 verset 18. Pamba te Kristo pe akufaki mbala moko likola bato masumu. Merci. Et ye moto ya malamu akufaki na esika bato mabe po amema bino epai ya Nzambe. Akufaki po azalaki moto lokola bato nyonso kasi asekwaki po azalaki na nguya ya molimo. Na nguya ya molimo akitaki epai milimo ya bato bakangama na mboka bato ya kufa mpona koteya bango. Ulangi akitaki na mboka bato kufa po koteya lelo azoteya bato basokufa sokoyebaka te. Kristo akufaki te akufa nde biso tokufa. 1 Pierre chapitre 4 verset 6. Verset 3 à 18 totangi okendeti à 19 mwana makambo zana azoteya mnangongo tozana utokesu na 1 Pierre kaka Bible ka obino botana biso kuna pe tunazo faire compagnon Jésus azanani. 1 Pierre 4 verset 6 tokeyin pona yango Kristo asakaki sango malamu na bato kufa o biso tolobaka te Nzambe akate na etumbu. Alléluia. Pour yango lelo Kristo azokiteya bato akokufa azoteya na journée. Troisième jour lobi dimanche avancé quoi à côté ya bato oyo baza teti. Troisième jour ateki bato teti babongola te na Isaïe ko so tali pe zali na prochain chapitre ateki bato baza teti. Alors tango bamona ki moyi batala ki te bakanke misoko baboyo ki koyamba Yesu. Mon frère et sœur, monde de sa makam, auto za la première planète, deuxième, troisième, 15e. Mais dans Yesu a comme na 5e, beaucoup na 5e. Et ça là ange o ba bébé c'est bosona ba to teti ba bunda katilelo. Masuaki na 3e planète. Où ils ont la seyama belé ba to teti. Mais deuxième na première planète, yango ba to ba sekwaki. Tango akufaki tosuma te combien 27 verset 52 nini osala matango azokufa tango akataki motema nini ezosalema cimetière fungwami pe bato mingi ya Nzambe po bakufaka base. Alléluia. Amen. Moni tango kufi deuxième planète bazalaki kuna bato bazalaki na malamu me bazalaki na mabe bango bateki bayoki sango tango akufaki basekwe bangwana mais troisième planète bangonde azoteya lelo. Quatrième bangonde baboyo kotosa. Cinquième akoma ikona te. Presque tokani toza na kati makoma. Yesu azali na saba mbomo. Est-ce que lobi na ngonga 5h akosekwa na bomo na est-ce que 5h akosekwa na bomo mais au premier sujet. Dans le deuxième sujet sous tozoko faire comprendre ndenge ni probiso to kota na alliance ya bayura dans le deuxième sujet. Merci.